Lobio, to chuba ba congolais ba kisi ba kufa. Ou bien toi empoisonné maï. Mais là, comment est-ce que peuple mobimba, à cause de la constance, peuple mobimba, ko tout nate, donc bazo qui de consigner bino ba papier, bino ba opposant bozali, bozo tout nate, mais entre-temps, bozo senga dialogue. Lelo, est-ce que makambo dialogue ezolo ba malisous? Parce que balié. Encore matin, Fayulu Mikolo, ba hôtel est poussé, kuna, hôtel na eza sous na faillite. Ya koye bisabino, peuple a mis en charge yemoko. Peuple a mis en charge yemoko. Peuple, il faut atelema. Ko konte teke na ba matin Fayulu, ko konte te na ba katumbi, konte na nupona yomoko. Konte. Et puis biloko oya bino et comment bandeko na bino soki baza na pouvoir mutu ya ekolo na bino soki mutu ya munoko mboka na bino soki akomi opposant bokomi biso tokomi bato ya Fayulu biso tokomi bato ya Bachilombo biso tokomi bato ya Katumbi biso tokomi soki bato ya banani na banini oyo et tout ça eza système moko ya mabe eza favorable pour la Congolais moko te parce que la bêtise c'est de cautionner le frère un frère incompétent tu peux pas le cautionner. Ata bino bato bandundu tokende bino bato bandundu bozolo ba o bino bato Fayulu so bato alubi bakamba Fayulu bokomi pe bino pe bokomi ko adopter ba bino komoko neti kaka ya bato ya IDPS. Est-ce que na bandundu kuna bayaki kokosa bino epa Chilombo que oui acheli bino courant na minute na kikwiti bozana courant? Est-ce que bozana courant? Siko bino boko supporter Martin Fayulu azaka kaneti na neti babeta ka libanga na mutu on dirait ba bouger ye mutu on ne comprend plus rien. Na pesi papa ozali kolo na pesi ona no maloba. Parce qu'après, je dois couper, je dois partir. Et Boka. Ayebite Kaza. Papa Freddy n'a pas Maman Gigi, Mbote, ok, Boni. yeah. Mbote, yeah. Oui, bonjour, Maman Gigi, Boni. Yeah. Bien, ça va, ça va. C'est quand on a dit que babeta il bagana moto, c'est ça ma casse. Kasi babeta muta akenda na yebi keso la kenda au sala scanner parce que c'est pas normal. Ouais, n'a le baga concernant ba immigré ba bi qui fa aux États-Unis d'Amérique ba na Congo. Bon, on a évité Maman Gigi. Et lorsqu'on trouve on la légère, on a évité ceux qui tous autant là. C'est comme si les loro mo caché derrière au biso to éviter. Pour naebi na loi immigration avant de déplacer ba immigré ils auront temps. Ils auront temps parce que bien en haut la restauration. Bangi ba réinstaller bango. Alors achara sala musa na il faut attendre. Il faut enregistrer batouana, aïe babango, misani basalaka, tout consort. Les gens qui ont ba réfugiés bazalaka na camp. Ba autant même 10-15 ans, vous en a camp. Faut pas enregistrer bino babi non. Et puis pays. Mais wana tilo mwasali ya mweza mafia non? Ce n'est pas légal. Ezali légal. Ezali mafia. Ezali mafia parce que Donald Trump c'est un mafieux aussi. On comprend que ba migrants bakoya. Maintenant moi je pose la question. Bakoya na Congo. Bakoza ba boki bango ka boloko la loso na Congo ou bien ça na lieu où ba si ba préparer pour na bango. Pour ça ba comme na Congo premièrement, faut pas comme ba résident permanent. On a la loi HR. Faut pas comme ba résident permanent. Et puis en plus bakoya ba famille, faut pas identifier bango. Yo salaka nini, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as combien des enfants? Eh papa langai, wana ezali avant, zela na expliquer. Par exemple, batu o bakendaka na ba Uganda, o bakenda ko bwaka ngunda par exemple na ba Zambie et tout ça. En fait, eza processus mobimba oyo baza ko planifier place ni bako yamba bino ba budget ngwe ko zala combien Guy je sais pas, je te fais descendre parce que tu as pas compris les trucs. Hein? Bako sala makamunyo surtout wana ezali processus mobimba ata bato ba mema bango na ba Australie eza processus mobimba batali ba état mental état santé ba vérifier biloko nyonso tout wana na ba camp des réfugiés ata bato nyonso bayaka na bapoto awa bakenda ko zwa bato ba makila kuna po batala o memela bango ba maladie te o mema ba makambu te donc bako sala bilan ya santé ya bato et tout ça là ils vont tout regarder siko biso tozomi tuna netinga personnellement makambo Congo oyo koma ko sala ngai genre je m'en fous en fait. Si j'en parle vraiment avec beaucoup de détachement parce que ba Congolais baza mayele te biloko wana ya komemaka ba ya komema banani ba réfugié na kati ya mboka eza processus mobimba omoni ata bato ya babwa kaka awa ata na bapoto awa bakopesa mukanda soki penza makamuna yo ezali na nini bayebi yango eza pe na mwa logique mais bakopesa mukanda okoleka na ba batterie ya bele ya ba examen
okoleka na ba batterie ebele ba examen et puis faut ba yeba bisika nini bakozwa yo bisika nini bakolalisa yo bakotia yo Chilombo azokende kozola batu biso wana koyeba kaka administration ya Chilombo eza administration ya ba incompétent eza administration oyo ezanga eloko ezanga mutu ezanga makolo ezanga nyonso donc ezanga ka nayebi te soki eloko nini toyebi te bor ezanga kombo donc siko ye azokende ko signer ba biloko wana peuple congolais tozo mituna bino bovandi nanu na Congo kuna Congo abongisa yo te apesa yo ni instruction te batu wana bakoya pe na bana na bango na basi na bango bakokende hôpital nini baye na ba maladie nini baye na ba problème nini ya éducation baye na makambo nyonso tu wana yango monaka na France ba français bazo silika na ba place o ba constantera batu wana na ba HLM kuna na ba quartier na ba cité kuna ba français ba silikaka parce que français asalaka système moko ya mabe ya concentration d'un peuple ensemble batu wana bakoya ko tia bango supposons bazui ba tueli biso ba mexicain to ba colombien oyo bayebi ba makamba uta la ba guerilla ba kima kuna ba tie bango ba concentrer bango place moko mais bakozwa bino en otage yango monaka boka mususu balingaka te concentration ya babikolo oyo eza koya ici et là bakolinga ba disperser bino po boya la mentalité na bino wana te boya la balacune na bino te boya komema éducation na bino soki ya mabe soki ya malamu ya bino te balingi ba éparpiller bino yango bakobenga ngo insertion elingi koloba nini bo adopter ezaleli ya bato mboka oyo ba accueillant mena siko na Congo bazomemela bino batu wana boyebi bango baza banani siko Chilombo qui lui donne ce droit qui lui a octroyé ces droits là yako yana yako kwende kozwa babiloko wana et puis bozolo ba oh eza côté secret est-ce que ba américain baza na secret kutu mitakala ya ba Donald Trump na mitakala ya ba Clinton eza libanda est-ce que ba na ko diriger mboka ezalaka la secret et puis bozolo ko kumisa biso e bakata vumbo ya nani wana ya Kaikwamba la bozolo kende ko kumisa e puta batu wana basali traître baza ba traître pour la nation. Ce sont des traîtres. Ces gens-là, ils ont fait basali traîtrisme même encore indescriptible pour l'amboka wana. Mais comment est-ce que ba Congolais beaucoup zala na passivité à modèle boy? Hein? Comment ba Congolais beaucoup tolérer makambo ndengol? Bo vandeli wana mikolo nyonso, ba Rwandais basali. Rwandais awa Kagame alinga kozwa ba anglais. Alinga zo bato ba anglais aya na bango na mboka na ye to mona kibino ba Congolais botelemela ke alinga be mabango na Congo awa bazo memela bino bolobi eloko bozo mona te makambo na bino ba Rwandais moko komika ba échappatoire makambo na bino akoyaka ko incriminer ba Rwandais mikolo nyonso ikoma échappatoire parce que makambo il faut bolobela kango te bazo zo mbongo ba panza mbongo na bino bino nyonso bozange eloko bozolo beloko te bozo beta maboko est-ce que ceux qui totali penja ba Congolais modèle bazo réfléchir modèle ba Congolais bazo réagir est-ce que peuple normal mutu normal akolo ba penja ke ba Congolais baza loti na cerveau baza la ba capacité mentale adéquat oyo ya normal bota la modèle bo réagir makambo football bota la modèle bazo bisabino makambo mboka la bino ke ba memeli ba komemela bino batu Chilombo a signé en âme et conscience et en tant qu'une personne individuelle na groupe na de bourriques ba signere bino ba makambu ba memela bino batukuna est-ce que ezo choqué bino te est-ce que ezo mema bino ata na makanisi moko boya batu normal biso to yala bamboka batwa est-ce que tozalaka bien est-ce que na mboka bato ba kolomboka batala biso bien ezalaka ba question parce que les Congolais vous n'allez pas au bout de vos questions vous n'allez jamais au bout de vos questions ni au bout combien de bato zongisa bango na sima na mboka oyo ba décourager yo penza OK ko kota université ba buki yo bana na biso kuto tozobota awa oyebi combien de fois bana wala bazalaka maltraité na ba université na ba bisika nyonso na ba misala partout biso moko ba boti na bango ba maltraitaka biso comment bino bokoza na passivité ya modèle wana bokamata kaka batu moko botia bango na place et pourtant batu ebele bazala kati ya makambo ya Congo botiaka batu moko Kagame keko signer makambo ne kuna amema batu na mboka na ye botelemela makambo wana alinga amema bango na mboka na biso Kagame asalaki makambo wana akendaki ko consulter azwaki mbongo mbono difforme batu ba peuple biso nyonso toyebaki kazwaki nanu na avance bapesaka 7 millions. Est-ce que botuni gouvernement congolais to botuni Chilombo
Ye maître suprême na bino soki guide suprême na bino guru na bino est-ce que botuni mbongo combien ba pesi pour apprendre soin ya bato wana ya komema na Congo temporairement bato wana faut balia bato wana faut ba soigner bango bato wana faut ba circuler bato wana ba pesi mbongo combien mbongo wana ekoti na kesi nini nanya ko gérer mbongo wana est-ce que botuni ba question wana un peuple vaillant pose ce genre de questions ba yebisi bino que oui na accord de paix. Bobengango accord de paix. Le Rwanda et les comment on les appelle? Et le Rwanda et les Congolais. Ndeto ke kosala pe biso na bango to bunda lisusu te. Siko ba américain bazaka ka soi-disant neti kaka ba intermédiaire. Intermédiaire wana e bandi boni. Boke de ko signer na ye contrat ya 99 ans. 99 ans ezali siècle mobimba. Hein? 99 ans ezali siècle mobimba. C'est que mobimba bino bokozala lisusu awa. Tela modèle bazo bebisa vie ba vie na bino. Hein? Botela modèle bazo bebisa futur ya ba génération future. Est-ce que na 99 ans bino bokozala wana mais ba américain bako continuer koya na 99 ans bako bandaka koya. Bakoya kaka. Ba médiateur merci. On en coupe ba dit que si malabango bakozala te. Est-ce que bako réagir bon bakozala te, on bosse on en coupe. Comme nabino wana penza moko on va se rete on a lobaki pour moi il faut pas tongata moi sans information moko boya bato comment comprendre bato comment être sûr dans la vie nous ne sommes pas sûrs maman na ba domaine tout ça sûreté domaine amical amoureuse et professionnel tout ça sûreté nous sommes pas sûrs papa nangai boyo kala lika domaine il y a socialité. Tu vois qu'on est dans la réseaux sociaux. Zela maman, Zela. Bota la ta modèle kaka ya évangélie à ba Congolais. Donc toza moins sérieux ba Congolais, il faut pas payer sa bango penza, ko fula bango penza classe ya savoir vivre, savoir être et comment se comporter. Parce que les Congolais, ils sont d'une bêtise, tu ne peux pas comprendre. Ozomona ba Congolais. Deux fois, en fait, tu commences à te poser des questions, tu te dis, mais ces gens, ils sont comment? C'est quoi le problème? Donc, mboka mobimba bato échec mitou et ça la gamala mouté. Donc, yo se kazoli ya mikolo wana, il faut bobetele maboko, ayako biola kuna, ayako rote na mitou na bino, ayako sakana. Et pourtant, c'est très grave ce qui se passe dans ce pays. C'est très très grave ce qui se passe dans ce pays. Et puis, ce qui est quand même grave dans ce pays, c'est que futur yabatu ezali en danger. Futur inanu ya biso déjà depuis to botama tozala kaka en danger. Toyebi même pas comment to kola. Oui la majorité la zone généralement hein, dans une généralité de choses. Aux autres là-bas na congolais, tu ne comprends pas même quand tu viens. Par exemple, tu leur dis c'est pas normal. Nazala qui quelque part toujours discuter kaka na bato na lobi bana ba congolais dans peu awa. De toute façon bana ba congolais bazaka mayele te. Ote tozaka mayele nabité. Oyebi so yitozo ya la bamboka bapaya oyo, il faut to banda ko réfléchir to banda ko tala. Est-ce que biso na Congo penza la première primaire to yeba ko tanga baza ko tangisa biso nini ra re ri ro ru oui pe batangisa ka bongo mais na se mwana ya poto to mwana Amérique soki akomika na première primaire mwana wana oyebi déjà ko tanga à cause wa livre abandi ko tanga azana conscience moko boye et puis azana moi finesse bande ko foto za ka logique. Azana moi finesse parce que encadrement eza ndenge mususu. Frère oa utaki komata awa. Frère o na kitisi ye awa. Frère azana ba problème. Problème na yeko za peut-être vocal, to hormonal. Frère a uti komata awa. Na yebe kombo na ete. Azana ba problème. Azana ba problème oyo. Eza ba problème moko vocal. Ba vaisseau na ye to ba corde vocal na ye eza bien te. Ou bien azala problème hormonal ou bien azala trouble moko boye et que parce que ma trouble mususu o batu bazala ngo par exemple na Congo batu ebele bazala ba trouble penza ya makasi mais batika na jamais ko sala bango neti batu ebele ata ba chilombo wana bazala ba problème oyo batika na ko soigner bango te na bomwana ba congolais ebele bazala problème wana ba congolais ebele bazala problème wana yango zo mona neti ba chura mboma
azo pakola choko azo zika azo comprendre te yango mona ba mama na biso bakalinga basuki bacha bazazu na mutu bazwa ba mabanga bacha donc ba mama bazika baza kaka boye ozo mona batu moko baza na ba problème wana ezali non traité ezali non traité ozo mona mutu azo zika penza ya moko amoni penza ke oui awa penza ekomi rouge azo baka côté là azo koma noir écoute mikolo e bandi ko kita na sombaki mafuta moko boye ezali ba trouble na kati ya mutu eza ba trouble oyo ba problème moko il fallait ba bongisa ngo mais ba bongisa te siko biso tozo ya koloba makambo wana ba congolais bazo comprendre kaka te siko biso neti nga ba congolais babinga azali boma kabibe ngaso ila tala na bi ka ba congolais ba diagnostic mais siko zo tabutu neti choka mboma boy choka mboma azali boma te ateli choko azofinga nga cancer mais ye aza na cancer na ye awa na matama bozi anano eza kaka po to adétendre atmosphère tokende na lubongo kalingaka boye botala botala eti tukamboma ngala ye kosensibilize ngai naye kosensibilize bozela nani ngai naye kosensibilize bino naye kopesa bino sensibilisation eza témoignage te eza sensibilisation wana napesi bino nalobi na bino ngai nabelaki cancer cuka mboma abotika bana basi abotika bana basi nga cancer na nga cuka mboma nalukaka yango te mais yo ozoluka yango papa cuka mboma oluki penza cancer na yo moko chuku oke ozikisi elongi nyonso cancer ya poso etikalaka na poso te ekotaka mpe na kati kala te okozwa mpe cancer ya testicule likolo ya cancer ya poso esali métastase ozo comprendre papa na ngai yo sikoyo ozo koloba na ngai papa ozo koloba na ngai olobi na nga mama wana abengi nga mama siko nga na kobeta yo fimbwa ba mama ba congolais toza mutema mabe modèle obando chikote yo o regrette ngai oyeba te et puis botalaka papa oyo ake kokosa kuna makambu papa ngai na kindaka Paris nazaka déjà na agenda na ngai bisika nini na kokende place nini na kokotala nga na kokende musée nake na musée à Louvre nake na palais de Tokyo nakei na nani yo dépose na France maître Chukamboma dépose na France apa ko pakola choko osali nini osi okenda ta na nani oyo osi okenda ta na nani na Versailles osi okenda ko visiter na Versailles osi okenda omemi ata bana na yo oto mona koka na McDonald osi omema bana na yo ata na nani na Louvre bakende kotala ata nani la Joconde osi omema bango kuna jamais de toute ta vie osi omema bana no na ski kutu na France kuna bapesaka bino babonche bapesa bino babonche omemi ata bana yango wana ozotala ba congolais ya qualité ya lolenge boye azokanisa kaka azokanisa kaka en deçà de la ceinture donc oyo makambo uti ko évoquer awa papa na ngai makambo uti ko évoquer awa makambo ya koloba ke oui congolais il faut akota classe ya savoir vivre ya savoir être omoni ba ngana linga ko sekisa ba congolais mingi te pona yebi bango atala ba commentaire na yeba ka comportement na bango mama olobi na bandaki bien kende ka so na komi mabe kende parce que nga makamnyo so na loba kezalaka bien koyeba savoir vivre tozo mataba live awa tozo tia Pierre de Divis tozo ko témoigner azai ko ya awa aza misogyne azaka ko s'attaquer na basi azaka ko s'attaquer na basi tabite papa azaka misogyne basi babengani mibali basi ya poto oyo basi ko kakovandisa mabala te ngana yebisi azaka ko yebisa indirectement yo za na bana basi okote ya bango mabala te point nazo matalobi libala eza tina te nazo loba na batu nyonso libala eza penza tina te ezali option te po na vie libala eza option te option na bana na biso tozobota na biso mikolo option eza koluka vie kotangisa bana kolakisa bango kibomoto kozala n'est-ce pas kolakisa bango te ke il faut luka ka mobali option na bino
ezali magoda te nde loko nga aza komatela la live na ye po ba live na ye ko beta biso masolo ba Jésus masolo ba ya ba Moïse masolo ba ya ba Jacob nga bina ye te ba Jacob wana baza ko sa ba partout ezaka bino boza botanga soko tanga ka livre mingi te to zala ka na sens ya nini te oko comprendre te o comprendre te que oui biloko wana mususu eza na nani kuna na kati ya Bible eza ba makambo bazo pesa bino ba banda ki sebele ba pratique ebele e uta kuna na Bible yango nga nazo ba Congo eza na makambo ebele o batu bakosala makambo ebele makambo akoya ko yebisa biso oh Israël alobaki boye oh asala ki boye tozo ba makambo ya santé yazo kanisa biso to luli ye po tomati na live ne ya tongo papa to luli lio kana ki pauvreté mon Dieu zaka wana to luli yo kana sensi nini to luli yo na sensi basi ya ba congolais nazo pekisa bino makambo mikolo nyonso botika bilula lula avant olula mobali il faut mobali azala na stabilité. Il faut mobile azala na stabilité. Kota la ka est-ce que stabilité zali? Connaissance, culture générale. Parce que eza kaka magoda te, magoda eza makambukutu eza dégoûtant à un moment donné. Oko sala ngo et puis olembi na yo. Et puis soko olembi okoloba nini? Oko solola nini? Obando sola nini? Osola nini? Obando sola nini? Choko? Obando sola choko? Projet te. Bricolage te. Ba Congolais. Il faut beaucoup penza ngana ko sabino école de vie. Ko kote sabino penza ezala bana basi e bana mibali ko kote sabino école de vie. Boye ba que oui, il y a mieux que le sexe. Soko zo solo na muninga mwasi ezate ke pa kaka il faut la ye. O mona kaye mutakala. Ezali manque ya savoir vivre. Soko zo sona muninga mobali ko kanisa te ke aluli yo po alobi na yo ser oza bien, a ser oza kitoko aluli yo ka te. Eza la façon ko pesa compliment au Congolais yebaka te. Mais tellement que biso balakisa biso oui, il faut poser mayelet. Il faut poser la mayelet. Soko zo so la mutu ko sala mutu compliment. Ah, vous êtes bien habillée madame. Ça c'est poli. Ah, olati kitoko eli soko ebimi wana ezali mal poli. Na lingaka ma soko ebimaka bongo yo zo sala nga compliment. Ngai na yo toza na relation wana te. Siko nde nini yo komi na lisoko na ngai. Forme ebimisi yo bien non, tu n'as pas le droit. Ce qui est ça langa compliment au kolobananga. Ah, ma Gigi, en tout cas là tu bien, bongi ah c'est beau et puis tu t'arrêtes là. Au bongi kabelanga elamba oh, manque de savoir vivre, manque de savoir être. Congolais, il faut to bandana ye na base. Base ya Congolais eza poto. Te poto kuto eza makasi ko bomaye. Il faut ko bandana Congolais na mai neti bana ba prématuré. Na kati ya néonatal. Il faut que bandana Congolais na maya ko lakise biloko ebele obokanisa keza bien ezalaka bien te. Biloko ebele obuno bokanisa ka boyebi ezalaka koyeba te, ezala buzoba. Congolais faut bandana na maya muke. Ko chape sukali te, oche mungwa neti babenga yango peza ka serum mungwa muke na sukali po ekende kokota ye nanu na cerveau et ça la chui. Pour Congolais banda ko comprendre. Ndi ce que bandi ko l'accès savoir être savoir vivre bandi ko l'accès ce qu'on vécu à Congolais. Bota la ka ba Congolais. Ba sepelaka na bango. Est-ce que biso ba Congolais to ko vanda penza papa Freddy to bandi ko sepela modèle biso to sepelaka. Non biso to ko sepelaka tout est. Kota la modèle ba bota biso ba boti na biso. Bota la ta biso to yaka ko ben non ba bota bien ba ko da ko la bien oui da ko la bien mais est-ce que ba voisin na ba ko la bien? Est-ce que koko la bien wala pesa la ndenge nini? Koko la bien ya lokuta. Bazo ko sabino ke boza famille riche. Famille riche ezanga usine. Famille riche ezanga fabricant. Ezanga kutu mbongo na compte. Famille riche obiso to yaka koloba awa ngana kola ngana za mutu ya makampagne, ngana za mutu ya Lemba, ngana za mutu ya Litonge. Est-ce que ba quartier wala pendeza ba quartier batu bako vanda? Obeti petolo ke winga na vandi. Otala ba bidonville tondi bisika nyoso. Manque ya ba poubelle, est-ce que batu bako vanda la ba condition wana oyo yozolo ba ke oui eza esengo. Esengo nini esala ka biso? OK, to vandi. Est-ce que to émerger na bamboka na biso? To matisco niveau wala est-ce que to komi na miliki. To vandi. Est-ce que to si to émerger penza na bamboka na biso ke oui to koli to keba classe ngana tanga. Yebisa ngana kotanga na yo. Oza chef d'entreprise? Chef d'entreprise penza ya solo. Yo mutoza na mining na yo ya solo penza ke oui oza na mining.
ozalaka na entreprise yo nde oza sikoyo na combien 2000 travailleurs ozali na système SAP oza na système informatique moko vraiment ya suka makambo nyonso ezotambola malamu tokende nanu wapi yango bakongolais oyo biso tozalaka na esengo na mokili awa soki tovandi tobandi kosepelake wi toza bakongolais nga natangaki na Congo na sisa baklasse na ngai naza universitaire o oza neni o nga nasisaki na droit o nga nasisaki na économie nga nasisaki na science po toyo tala est-ce que ba domaine wana eza ko exceller na kati ya Congo eza ko exceller na kati ya Congo moi c'est des imaginations comme ça je me fais puis j'ai honte quand je me regarde moi j'ai honte na mitala kapenza boina yo ki somo na mama donc ba congolais toyaka na biso na mukilo ata ba papa na biso botala modèle ba papa na biso to bazo subventionner ba papa botala ba papa na biso bakenda musala du 1er au 30 basala bazata na pension ti est-ce que mboka ya batu normal ekoza neti Congo ba papa na biso bakenda ba mususu kutu ba ya poto awa bazata na pension te ke neti to mona ka mindele bazaka na ba pension na bango bazaka na ba pension na bango basi ba pesi mikolo balobi soko umeli kuna nde eko bimiso ba problème asali ba projet na bango ba voyageaka ba kenda kosala ba croisière ba kenda ko vanda boye retraite ezati ba papa na biso modèle kaka biso tozo fonctionner est-ce que ba tout normal ba ko fonctionner bongo est-ce que si omoni baninga mususu baza wana oh papa na biso il faut chaque fin du mois na kende kotinda mbongo po papa na biso alia po mama na biso alia et tout ça là wapi ba hôpital est-ce que vraiment ngana yoka asonye so na tala bina mituna bi na kosa nini awa ngana koma ko mituna na bikonyoso na kosa nini na mukili awa en tant que congolaise na yaka kosala nini na mukili parce que place mutu il faut azala bien place mutu il faut émerger place mutu il faut vendre kimia fati mutu il faut azala na nani hein moi Gigi mon père a 93 ans retraite ezate tozo mona ba mama nazala mama camarade nanga moko boye azape asi akenda ba 80 ans je pense apesa kaka cours na bité soka koti pension mikolo yo to mona ba papa ya ba 90 ans azokende ka ko pesa cours wa azape sikoyo kuna na Congo kuna ezape na continuité ya nini te atikala kana système akala ba système ya kala o batangisa ka bato moi quand je me regarde je suis triste ya kotala mboka oyo il faut epesa nga nyonso mboka oyo il faut ezala ya yo na se retrouver awa na yo sa nini awa na yango abenga nga na yango mutaza uzela nga awa biloko ngola bango biliali ya wana nga nazalaka nango peti nazalaka nanga nango te depuis kala nazalaka mutu teke na vandeli biloko kolia na bandi kolia soki ndenge nini nakoma kotala makambo nyonso lobi mais non ba congolais toza ba l'échec na kati ya bamboka na bango na l'échec tokima bamboka na bango toyeba bamboka ya batu tozomona ngo normal moi je namona kango normalité mama nana double one nga namona kango normalité namona kango esengo te nga nakoma penza na voyager penza nake bisika na kangi photo ba photo na ba place emblématique ya batu j'ai honte parce que chez moi j'ai rien chez moi j'ai même pas de déchetterie chez moi j'ai même pas de nani babengi yango nini nani place basala ka miliki basala babenga leterie ezate et pas na biso eloko moko ezate oh place penza ke oui bilamba neti na mona ka batu bozo ko nata bilamba H&M eza bilamba ya batu ya ba Suédois kuna eza bilamba ba Suédois ezalaka mabe bilamba H&M ngala za kotala bilamba H&M ingakala na bi ya ba 20 ans passé moi je peux pas m'habiller chez H&M na tebi c'est moche lelo to komo na ba congolais soka lati elamba H&M ayeko dunduka awa ayeko dunduka wana kuno na Congo kuna mabele ezalite boko produire coton te ba africain mususu ba produisaka ba coton te donc congolais za mayele te Congolais za na ye mayele te mayela congolais kabelo achaka ba kabelo awa che ba o musu ba che ba las frontal ache las frontal se tenga mi tenga se elongi akome elongi mune elongi ezanga forme elongi moko ezaboy aye nango wana rubi naza kitoko ba musu ba teli ba choko awa nga naza mobali mbinga papa mobali mbinga ya choko budali boy
Mobali mbinga ya choko mudeli boye, vraiment. En tout cas, vraiment. Biso tozo pekisa bino choko mikolo nyonso. Ato che filtre osimba te. Au moins la basi nyonso ba congolaise ba pakolaka choko. Tu le veux ou pas? Ba muke o baza mutema makasi. Okuta bango kuna. Nazo pakusa kaka poso koma pembe soko sukola poso. Mais ozo sukola poso, mais ozo pakola choko te. Nazo sukola ka poso. Nazo sukola ka poso. Tu ne comprends pas. Na ba mibali. Ba mibali bango yo. Exemple palpable yeyo. Azo pakola choko. Siko yela butu na ye parce que azaka mobali. Yango la kama ba congolais. Yo respecte mibali te. Ngala bando ko respecte mibali o wapi. Mibali abi dengele oyo. Mibali abi dengele. Mibali oyo bazanga respect. Mboka la bango ezoke de ko échapper bango bazolela kana munoko mboka awa. Bazaka la buzo bako betelaka batu maboko pola ba $100. Soka kutani na ngobila pesi quelque chose amoni yango ke batu nyoso bamona kite. Yo moko mutozo ya kopanza. Mibali basalelaka ba mibali mususu jalelo bandeko ovandika mobali moko bo asalelaka jalelo fachi azobebisa mboka yaza jalelo ya fachi bazolanda eti minuit nga yango respect na bino ezalaka te respect ezalaka te surtout bato jalelo fachi akei na ye Allemagne ba mibali ba congolais bazui bis bake kuna babundi bawa ba joueur pe bazobunda ba vocal ezali ba joueur bana mike wana na ba nyonso bazo bunda mbongo bazo ka partager mbongo ekomi problème congolais place mbongo ezali ayebi même pas ko se maîtriser avanda nanu ata lelo ko nini akosala siko bato bongo ngade skola bandi ko landa bango ke baza kitoko kaza ba critères hein. Moi je les aime éduqués marrant un peu pas too much avec des bons salaires hein baza penda assis c'est comme ça que je les aime oyo kaka kidengele oh ba Yesu nga na sambela kate sikola ke kozwa mona ke kolula mobali alobaka makambo ya Yesu nayebi ke makambo ya Bible eza lokuta nayebi ke eza buzoba nga sikola vanda mobali moko boye abetaka masolo ya Bible bandana ndenge nini ha bandana ndenge nini bandana ndenge nini nga na vanda mobali moko boye to solo la na ye makambo ya Bible ya solo la Bible nga sikola sala ka Bible te poso mona teke bisa compatible te azo bisanga évangile selon Sébastien poso ka linga sola nga la Bible déclare et toi-même qu'est-ce que tu dis mais non dis donc et simba te et simba te azoloba ozalaka na mobali te c'est aussi un choix de vie mutu soka lobi akozala na mobali te eza choix na vie na ye eza choix peut-être nazala bango ebele qu'est-ce que tu en sais eza choix de vie peut-être nazala bango ebele oui et puis où le problème yo bino bokalisi vie na bino o bamemela bino o baklasala bino batiela bino wana nde vie na bino wana bobuzwaka wana nde vie ba bêtise ya modèle wana ba mabala oya ba fufu bolamba ba fufu minene wana ba mabala na bino ba fufu na ba mabala ko skola mai ba omemelaka ye mai o tireka na ye chasi askola ka basani te est-ce que bino bozo vivre bokola nde makambo uti ko yebisa bino il faut bokota école école et à savoir vivre, savoir être. Toute femme ne sera pas ta femme. Toute femme ne te voit pas tel que. Tout homme ne sera pas ton mari, ni ton concubin, ni qui que ce soit. Il veut juste parler, rigoler avec toi, juste dans une ambiance fraternelle. Ça s'arrête là. Comment vous pouvez avoir des gens d'idées au Vandikaka boye, neti boye, ngala, oh ben du don. Pose à moi batouti. Boza la kabatu ba congolais. Mais il faut boza la na soni. Congolais faut totambola kana soni. Mais comment na bino ya bokenda kusambela. Bokenda kusambela puna ba bwikisi bino, ba longisi bino. Bokomi na étoffe ya malamu, ngana mituna ka ezalaka wapi, eza imaginaire.
ba étoffe na bino wana bozalaka nango, ba makamu na bino wana bolobaka wana, oh bozala succès, bokomi na ba ezalaka wapi? Parce que vous ne vivez pas dans ça, tous ces mensonges. Biloko nyo surtout wana ezali imaginaire. Ti lelo bokomi mikolo, hein? Bokomi mikolo, bozo wanga na ti ba âge. Bozo wanga na ba âge na bino, bozo linga kwa admettre te ke oui, échec ezali. Échec national. Ezamboka Congo? Hein? Échec national. Ezamboka Congo? Est-ce que beaucoup de la peine dans mboka wala bolobi que oui, vous avez excellé dans quelque chose? Na football? Oya par hasard oyo. Hein? Ya kimbango. Eza nini? Échec national. Et puis échec national voilà de génération en génération. Ceux qui ont eu conscience les lotés, beaucoup transmettre malamouté. Transmission à ba congolais eza nangote. Mama pasteur azo wela na ba ministre soki na gouverneur à banque akomo wela mbongo alobi bango ba bikisaka batu bango ba changeaka batu depuis bozo sambela wana bozo changer nini ala ba complète muke mama Gigi na likambo uchi kolobana ya ba sport sikoyo to chaka kake parce que ils en ont football. Ils ont un jeu d'hasard. Il n'y a pas de calcul précis. Ce qui est tout bagoswate. Tout soit kake, ba langue, juste kake, ba coupe du monde. Ba gagner coupe du monde. Ba langue kake, pour ba ki. Ce que tout soit kake, ba gagner coupe du monde. Ce qui est président, quand on a classé mboka na ye, a pessimituka, na mapang, na ba somo yoto yebite. Mutuka moko ils ont coûté déjà environ 100 000 $. Le pangu, c'est déjà au-delà de 100 000 $. Donc, c'est 250 000 à chacun. La primoyo, ils en ont connu. Tout ça, l'équipe nationale a gagné coupe. Moi, je présume, penser que si l'on voit la télé, avec ça va congolais. En tout cas, le gars, on va mettre les bisons, tout ce coupe du monde. À partir de l'élo, joueur nyoso, à côté ça est carré migné. À côté ça, je te dis, maman, je mets ma main à couper. Parce que moi, quand je réfléchis, je vois au-delà de mes pensées. Chilombo, à côté ça, un joueur carré migné à chacun. Nakatanga wana. Donc, à cause ça là, Babylone en outrance. Parce que, imaginez, juste quand on a classé pays, la Coupe du Monde, vous savez pas dépenser à bouille. Aujourd'hui, rapport, tout soit, tout dans un bilan. Yoso mone, na kane herba kendaka kuna bakoma kiso ki 40e place bakati bakeko yamba bango. Est-ce que si omoni ba américain bazongi, bazata 3e place bakeko yamba bango? Jamais. Tout soit bilan, il y a des réfugiés katangé kasayen. Na moment ya papa Kungwa Kumanzi. Tangu bakasayen katangé oyo ba refulaka bango. Combien de Kassayens de Mbujimaï avaient apporté dans la vie des Katangais Kassayens venant de Lubumbashi, du Katanga? C'était en 94. Et Zalaki, chaque soir, vous avez un camp, il y a des réfugiés, vous avez un yemba, biwelewele biabena katanga, biwelewele biabena katanga. Non, yo pas osao kende kuna pa Afredi. Oui. Biso so bana baluba, tozo kende ko finga, bande ko na biso ya baluba oyo bauta katanga. To pesa bango dignité te. To bande ko finga ba tango zangi kona na katanga, o banda ko finga biso. Oyawa, tala ye mutu munai. Nyama chuwelewele chabe na katanga. Tala ye dikoshi. Tala ye mutu munai. Tala ye litaku.
toza kufinga bango yo oza katanye oyo oyawa okomi kosakana na biso ntango ozalaki kuna na katanga obanda kopesa biso mbote tozofinga bapropre ndeko na biso na rapport ya HR ils étaient maltraités dans leur propre sol luka interview na barefugie katange oyo bazalaki na Kasai oyo ya kocontredire nga qui n'était pas maltraité au Kasaï, je lui donne $1000. C'était sous mon enfance. Toujours qui était dans le camp, il y a des réfugiés. Mais il y a une grâce que vous allez protéger par HCR. En dehors, il y a HCR et l'Église catholique. Nous, les Kasaïens de Mbouchimaï, on allait chaque soirée pour aller chanter, puis où est le bien, le Biabenagata. Chaque soirée, on les avait maltraités. Moi, je suis place à Mogaï, dans Zolo Makambo Bino, ma Congolais. Mais nous avons si vous êtes nous, il y a un Kassaïen. Atikala ko yamba Kassaïen de qu'on a été autant à Gatang. Pendant le refoulement 94, par rapport à Nezali, si qu'on est là, Congolais ou Kassaïen, en tête du pays, na bande konae, bayamba, batu oyo, Amérique tinde pona mbong. Moi, je dois vous dire ce qui va se passer, parce que les Congolaises, balobi, bango bazo zela bibale ya ba meti, ya ba mechola. Mamma mia. Moi, je suis en train d'écrire rapport ya ba Congolaises, balobi, ya kokendo yamba ya ye na rapport. Azu mobali, aba mechola baratae. Donc, Congolaise, le col a raté ko bote na abe d'achou, na ba Libanais, na ba nani oyo, ba Indien, Pakistanais, azoze la criminel. Apanzele makolo, ba bota mwana, ya criminel. Je me demande où en sommes-nous, où allons-nous, et pourquoi je me retrouve ici. On a mis papa Freddy, on est perdu. Maman n'a pas mal, pardon. Allô? This is crazy. Allô, maman. Yes. Allô, maman Gigi. Allô? Parle, va revenir. L'audience est là, parle. Yeah. Nalinga naloba boye eza mawa parce que yo oza koyamba bato oyo bauti epai mosusu aussi longtemps na mboka no hôpital ya malonga eza te bato baliaka bien te bana batangaka te siko ndeni okobakisa bacharge na place oyo bino moko nano bobongisi te. Mais c'est grave ça. Oui, c'est irresponsable ça. C'est irresponsable. C'est exposer le pays déjà. baliaka bien te en plus bato wana bamaladi oyo baye nango est-ce que bajeune fille na biso bayebi yango? Pa mama na ngai lobata yo moko bamaladi oyo bakoya nango bajeune fille ya kisasa oyo bazoteka nzoto mpo na nguba bato wana bakobeta bango bamagoda chilombo bamaladi génétique oyo baye nango est-ce que bana wana nyonso bakobima bien? Mama toza na retard makambo ebele nde ozoloba eya mamimi ma Gigi na comprendre nayoki mongongo na yo sikoyo awa sikoyo parce que makambo oloba so bazo comprendre yo te au pays eza na sous ya zéro bamaladi génétique ezali mboka bato baliaka te bana batangaka te électricité eza te hôpital na malongo eza te soko bato wana soko babeli bakokende hôpital ni scanner ya pamba na pays ekoma lokola eloko moko ya je ne sais pas, ça fait très mal. Ndeni bato bazondimba na ba opposant ndeni bokondimba buzo ba bongo. Eza correct ite? Bazotia ba pays en danger. Mais c'est pas la fois passée, Bandeko, la fois passée, il y a quelques mois, je me rappelle, Batubake Kolela, Bazo Lela, Basimoko Boy, Bazo Bela, Bazana ba HIV, Bazana HIV.
sikoyo kisi eza te bapesa bango bakisi gratuite moko kisi eza te bake bakangami na chambre moko bo bazolela kisi gabi bato ade Wapi awa na Congo? oui na Congo na Kisasa basi moko boye bakangami na chambre moko boye te babopesa biso kisi gabi eloko oyo eza kuta kokangama na chambre te balali na se babombi bilongi bazoloba bapesa bango kisi ngala monaki video wana video nazwaki yango kuna na chango wana eloko boko na si na constate na bato oyo nazobisa ifo balakisa bino kibomoto soki par exemple na poste eloko moko oyo qui vaut la peine pour na ngai eloko a sérieux ya ba congolais ya kolobela mboka et tout ça ya foreli nazokosa te c'est vrai bokomona ba congolais bakolake te bakotala te komaka makambo affaire egola Chaka mikolo na découvrir ka faire gola ba ndemo na bazobina kuna ngapela meki mama tala bango ba ekotala eloko wana ya kisi pesa biso kisi pona nini leta azalaki na retard ya kozwa kisi kisi wana oyo bango bazolela pesa kisi bakolukela bino video wana leta apesi bango te kisi et leta tie bavi na bango en danger pourquoi parce que soki oza na maladie wana soko ozomela kisi no malamu okobela te ozala indétectable ozala indétectable ce qui fait que oko développer sida te donc l'état wana okokoma siko po soki oza indétectable oza pe contagier lisusu te maintenant siko l'état aboyi kopesa batu kisi parce que yaza na retard ya kopesa kisi donc batu wana bakozongela na maladie wana ko se promets soki bake kolala na batu mususu bako transmettre bango maladie siko bato bakoya o bakoya na Congo wana bakotia bango na batanti bakotia bango na kati ya bandaku ya bango je ne sais pas bana na biso baza kovanda tomoni kuna na ba mibali na ya basi baza na problème ya addiction sexuelle addiction wana ezali cadré te parce que ba yebite na ba papa na bango na ba mama na bango pour la minute ba bela ba congolais ba lukaka ka bato apembe balala bango ezala pauvre ezala riche soki akomi kaka azoluka mwasi ya metiola siko nayebi te video oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo.
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Baliani Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Bosika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.